Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka. Pe natina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba Congolais nyonso, surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam. Bana mboka société na mino yangoyo, plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Boye bola muna bolandi ya journal ya peuple info lingala mbote na bino nyonso tu na lombango to fungoli en pona kotesa bino ndenga mokolo ya mercredi 2 octobre Judith Suminwa Tuluka premier ministre abetaki bongo masolo na général major Jean-Pierre Kasongo oyo azali bongo numéro 1 ya service national nyonso balobela ki pona possibilité ya kokolisa ba activité ya service national. Nathalie Kaila Kapenda héritier mapindi mbapesi bino ba détail. Mercredi 2 octobre 2024, Premier ministre Judith Suminwa Tuluka abetaki masolo na général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik pona oyo etali possibilité ya kokolisa activité ya service national. Jean-Pierre Kasongo Kabwik na masolo oyo a informé chef ya gouvernement ndenge bazali ko élaborer plan triennal ya redynamisation oyo ekozala mise en place kalate. Plan triennal oyo ezali ko viser mingi kobongisa ba activité ya organisme public oyo ezali spécialisé na ensemble ya République démocratique du Congo Mobimba. Alobi bazali ko élaborer plan triennal oyo ya service national pour na kotombola yango na ba domaine nyonso mingi na oyo etali encadrement ya bilenge oyo bazali désœuvrer na production agricole, élevage pe kotonga lisusu développement ya mboka. Objectif ezali ya ko canaliser ba effort ya bilenge nyonso pour na ko développer mboka na biso ndenge général major Kasongo Kabwik atalisaki. Pona Jean-Pierre Kasongo Kabwik alobi 5000 jeunes mobimba ba komi lelo ba bâtisseur grâce na encadrement ya centre Kanyama KCC na province ya Olomami. Siko service national alingi akolisa centre oyo na ba différentes provinces ya République démocratique du Congo. Ambition oyo ezali bongo soutenir et pas ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka oyo azali ko placer agriculture na kati ya action ndenge ba principaux leviers ya développement ya RDC etalisi. Bosimba ke programme ya gouvernement Suminwa kobanda 2024 pe 2025 ezali ko prévoir pilier 1 développement na ba secteur nyonso ya agriculture, ya pêche pe ya élevage na kolongola ka ba poche ya insécurité alimentaire pe nutritionnelle oyo ezali bongo permanente pe transitoire na territoire national. Service national azana ba mission ebele mingi penza ko créer ba centre ya production na mboka pe ezali organe paramilitaire ya éducation ya encadrement pe ya mobilisation ya ba action civique pe patriotique po na kotonga mboka. Bosimba
ke ezali chargé mingi pour organiser ensemble ya territoire national ba centre ya encadrement ya bilenge basi pe mibali oyo bazali désœuvré bilenge oyo ba finaliste ya enseignement secondaire pe universitaire ba koki bongo ko inculquer bango éducation civique pe patriotique pe ko initier bango na misala ya production agricole et kolandisa mana professionnalisation éventuelle pe ko pesa bango formation paramilitaire pe ya autodéfense. Culture d'éducation complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nerombungu et Salema Kiposo Eleki na présence ya Yemoko le visionnaire honorable Nerombungu héritier Mapinde mi ba pesi mi ba détail. Vendredi 20 septembre 2024, ezalaki bongo dédicace ya année scolaire 2024-2025 na complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation Nerombungu et pa wapi ba élèves, ba enseignants pe ba personnel administratif nyonso bazalaki réunis pour na ko dédier année oyo et pa ya Nzambe. Ezalaki bongo na présence na Yemoko pe honorable Nerombungu Fumwabanga Moyo oyo azali visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba, école ya fondation na ye. Pasteur Onesi Chia ateyaki bongo makambo ya ndenge na ndenge alobelaki 3 parties mobimba alobelaki échec ya mutu ezali fin ya histoire te ayebisaki bango mutu nyonso esengeli azwa makasi pe conscience tangu échec ezali koya ezali pona kotelemisa ye ayeba na kokende tangu nyonso liboso ateyaki bana esengeli bayeba na koevite berere ya ndenge na ndenge alobelaki na Luc chapitre 5 Jean chapitre 21 atalisaki bango ke moto nyonso oyo azali kosungama na Nzambe te azali komipesa na prière te ye akoéchouer alobaki na bana na Nzambe esengeli bakima ba erreur ya ndenge na ndenge alobelaki pe likambo etali mosala oyo ezali kopesa moto valeur honorable Nerombungu ye pe azwaki parole mbala ya liboso depuis année scolaire ebandi alobaki na bana esengeli bamipesa discipline bayeba na komipesa na mateya bayeba na komipesa na kelasi pamba te mpona kozala utile na société esengeli omipesa na kelasi ezali passage obligé akebisaki bana esengeli bayaka na classe na mbeli te na machette te na gilette te mpona koevite baproblème ya ndenge na ndenge ayebisaki bango okokoma moto monene te soki oleki na nzela ya kelasi te tomonaki pe présence ya major Ange ye pe ayaki mpona kosala visite na complexe scolaire Mama Pemba bosimbake nyonso elekaki vraiment kitoko mokolo ya samedi nde honorable Nerombungu Fumwabanga Moyo initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba ye azongaki lisusu kuna mpona koparticiper toujours na culte oyo ezalaki bongo ya kodédier complexe scolaire Mama Pemba na maboko na Nzambe mpona mokolo ya mibale c'est-à-dire mokolo ya samedi mateya eteyamaki epai ya docteur Placide ye alobelaki makambo etali gestion ya temps alobi toza na vie mobimba esengeli moto na moto ayeba na kobakisa ba mouvement na ye ayeba na kotanga ayeba na kosala ba devoir to pe ko se préparer pona kozala utile na société bana nyonso esengeli bamipesa na nzela ya mateya bamipesa discipline bayaka église na retard te pona mokolo ya mibale c'est-à-dire mokolo ya samedi honorable Nerombungu azwaki lisusu parole pona kosenga na bana bamipesa discipline tango nyonso bakima nzela ya mateya te yango nde ekosunga bango bazala utile na société honorable Nerombungu asukaki wana te avisitaki pe chantier ndenge misala ezali kosalema pe abetaki masolo elongo na bana ya option construction alobaki na bango basala makasi bamipesa na mateya pamba te bango nde bakozala ba futur ingénieur ya RDC lobby bakotonga ba immeuble pe bandako ya ndenge na ndenge soki kaka bamipesi discipline bosimbake na complexe scolaire Mama Pemba nyonso elekaka na nzela ya losambo na tina wana Nzambe nde azali force ya honorable Nerombungu elongo na misala nyonso azali kosala. Na page na biso ya ba fait de société ba reporter ya info lingala batalisi bino lelo ba condition et ya mabe ebele oyo population a voyager kana yango na nzela ya mayibo découvrir ba ligneur oyo ba bengi bongo dakataka. Na ba République démocratique du Congo oyo soki nanu voyager na yote kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po air moko elekaka na Congo ezande suka na bimangu balenye oyo boza komona boye babengaka yango dakadaka kasi okokamwa pe okotuna ngai pona nini dakadaka
kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier. Yokana nous son oyo. Omoni esika kombo ya daka euta son ya moteur nango soki eza kotambola esala kaka daga oza awa na province ya Mai Ndombe daka ezokende nyoki bozwa sikoyo ba condition engaye oyo eza kosenga tola musa ya Marie Misamu abelela yeso ywe po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to pe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala komona de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika sapuyaka na système ya baresi ya 207 ndenge bakoma komi diembika bakorde na baportière basilisa babiro de soki mpe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle commandant de bord akobeta mama na kilbit ne bale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être ekobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango ate eloko te kote oyo mopanzi kwanga eza koliama sans plaignant neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babalenyeri ya modele oyo nani yango apesaka ngo nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyager ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modèle bato oyo basakanaka na bavi ya bato lelo na République démocratique du Congo baaccident ya bibale ekoma neti je moke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu balenyere ya boye daka etonda se bachevron na batole epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitrai. Problème ya mai eza makasi mingi na commune ya Kisenso na ba quartier ebele population aza konyo kwa mabola na reportage o info lingala asala ebili. Population ya quartier Ngandajika kuna na commune ya Kisenso bazali konyo kwa na problème ya mai chaque jour ba koma kosomba mai ya kosomba bosengeli kosimba que prix ya mai ezali fixé par bidon likambo ezali kopesa pasi ezali que mai yango bazali kosomba yango na ba forage yango wana ezali ko provoquer ba malade belé surtout epai ya bana mike na ntina yango population ya quartier Ngandajika bazangaki malobati biso na Kisenso toza na pasi ya mai makasi soki bakosunga biso basila biso pena bakompi na baveni ata 4 ata 5 euro ede biso po boyitala pesika mort to atende tozonyoka population ya quartier Ngandajika basengi na gouvernement akota likambo na bango parce que likambo ya boye en pleine capitale ezali kopesa pasi yango wana baleli na micro info lingala basengi na autorité ya mboka bakota likambo na bango l'état akota likambo ya quartier Ngandajika sinote mawa mingi. La reporter ya info lingala bakite kibongo la commune ya Nsele et pa yop batel sibino ndenge na quartier Badarakuna population za na problème makasi na likambo etali mai pe courant. Na quartier Badara, na commune ya Nsele, likambo ya pasi ezali kuna ezali likambo ya courant pe mai. Ba reporter ya info lingala ba betaki tour kuna ba constataki ba situation moko ya malamu te pona likambo etali courant insécurité ezali makasi a on a 18h ozali obligé ya kokima mbango kokota na ndako na yo pe molili moko eyaka na esika oyo ezali mawa awa na ville ya Kinshasa
kokuta na ba situation oyo bana badara balobi likambo etali mai pe awa kutu babosana bango bongo tangu ba reporter ya Info Lingala bakomaki sur place bango basepelaki mingi kobeta mbela enfin ke bakonzi ya mboka bayoka pe bango ba résoudre des problèmes ya courant pe mai na quartier Badara na commune ya Nsele. Awa toana quartier Badara 2 commune ya Nsele tofandi awa tangu mulai alors kamba malonga ezalaka te tozotungisama concernant makambo ya mai courant emonanaka te kaka ba promesse donc tozwaka eloko te alors yango wana tosouffrir makasi omoni ke l'eau c'est la vie bosikoyo mai emonanaka te nini ka promesse donc tozwaka pe yango te ezaloko déjà wume bantu badara oyo bantu banjango na tomona kurate tomona mai te yango tozana bosenga nango nde na moma oyo na mbula wa 2024 bakochela biso kuwa bakochela biso mai po sipesa nécessairement yaso mbata biloko akura eza te po tozoba yeni kura eza te ozomona tozana susa kura na mai bakochela biso. Na quartier Mikondo kuna pena Kimbantseke population azana pasi makasi kuna na likambo etali mai pe courant bolanda ba detail oyo topesi bino na nzela ya mongongo ya Heritier Mapindemi. Mai pe courant ezali casse-tête ezali pasi na ndenge ya kosakana te tozali awa na quartier Mikondo na commune ya Kimbantseke population aleli pe balobi lolenge nini esengeli balela lisusu po ba autorité batala ba résoudre problème oyo evandeli bango depuis bamvula ebele na quartier Mikondo likambo etali mai casse-tête likambo etali courant casse-tête bongo eloko nini bakosala tango phénomène kuluna ezali ko battre record na ville ya Kinshasa bango pe bazali épargné te soki osala kabisika mususu esengeli ozonga mbangu noki pona kozwa moto pe kokende sika yo vandaka po soki bazui après 18h awe ezalaka pasi bongo likambo etali mai base debriaka kaka bango moko pona kolukaluka ndenge nini kosaprovisionner na mai po régie des eaux abosana na bango abandona na bango ndenge bango moko balobi tozana commune ya Kimbantseke na quartier Mikondo papa tozana pasi ya kosakana te mai totoka kaka mai ya mabulu netomela mai ya mabulu ezobelisa biso na bana bakulu na koto oyo koloba kutu te bazokotela biso pona nini pona molili partout ezaka molili eza na ba 4 okutana kaka bakulu bazobotola mbongo pona nini pona molili tozomona pasi papa tobanzi ke bana ya quartier Mikondo ndenge babeleli ba autorité bayoki bango pe bakosala quelque chose pona ko résoudre problème ya courant pe mai na quartier oyo babengi Mikondo na commune ya Kimbantseke. Na rubrique na biso ya boyebi lelo rédaction ya Info Lingala elobeli bino ba bienfait ya Tangawisi. Yebana mingi ke eswanyaka kaka hémorroïde nzokande ezabongo te yango eswanyaka ba maladie ebele botu nanga nini ezali bongo gingembre oyo ebengami na français na lingala bakinwa na ba congolais babengaka yango tangawisi ezali puissant na antioxydant et protégeaka na ba cellule ya ba effet ya ba radio libre yango et accéléraka vieillissement cellulaire. Gingembre ezali notamment bénéfique pour na motema pe fonction cardiovasculaire grâce na ba propriété antioxydante et amélioraka transit intestinal et réduisaka ba gaz et apaisaka ba inflammation. Gingembre esungaka pona ko éviter ko sanza tope nausée yango e boostaka énergie soki moto azali très fatigué. Gingembre esoulajaka ba douleur musculaire pe ba crampe menstruelle yango esungaka makasi pona ko améliorer glycémie. Tangawisi esungaka na renforcement ya gencive pe hygiène buccale. Pona bino nyonso bolula kolata ba sapatu ya qualité boye bakena République démocratique du Congo mingi penza na ville province ya Kinshasa place ezase moko na 7e rue Limete Petit Boulevard et pa ya Papa Griffe Heritier Mapindemi Igor Ntingi. Papa sinangai eutako apio Bayi nyonso balinga kolata ba sapatu kitoko saper d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la Sab
asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sa père d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sa père d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant au traditionnel areketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye ça on les gamundele et puis les autres diraient mais pourquoi pas tes gouvernements balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala marato donc ezaka pour na informer le sous maman na biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà on a pouvoir au coutanga nazara Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton il pas ya coutanga déjà nazara Papa Griffe artiste coordonné mais naye baraté pourquoi nazanga soutien pourquoi vous soutenir ngati ngam tu vraiment naye combattre ba chinois naye combattre ba expatriés naye combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour on est à jour na au lia batutu na fête et le moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac pour les cordonnerie na maroquinerie atta chaussure les bolite le ko la ilk oye na dimna le ko le moro na dimna le ko le moro atta za le ko le moro na comme ça le ko la ilk na comme ça mais pour la ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie bolinga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali semoko na 7e rue Limete aux na petit boulevard Limete résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino sa père d'état Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali batu nyonso bolukaka bisika kitoko ya kopema boyeba ke Flat Hotel Petit Junior Boss ezwa mibongo na commune ya Matete bola na ba détail nango elongo na la dilandu la commentaire ya Héritier Mapindemi. Eye yasika eye na ville ya Kinshasa nini yango eye yoka bien Flat Hotel Petit Junior eye na makambo ya sika confort ya nyama yo motu olukaka esika kitoko ya kopema na ba condition ekuba sans makelele sans ngungi sans molunge luka Flat Hotel Petit Junior yo outi na Europe Amérique, ba pays mususu ya Afrique topé na ba province ya République démocratique du Congo et sika eza moko ya mwana mboka Petit Junior les boss oyo atonda lumière mwana muke na bangenge na ye yoka Flat Hotel Petit Junior ezwami na commune ya Kalamu na quartier Matonge na avenue de Ruma numéro 25 awa okuti ba chambre ya kitoko confort ya kosakana te ezali bien équipé ba congélateur na kati climatisation bien en place ezali kopesa mon pépé net kaka oza na Cape Town na Afrique du Sud ba téléviseur ya malonga ba douche ya kitoko mai ezali komatati likolo et bongo connexion wifi 24h/24 on naviguer pe olembi olobi Flat Hotel Petit Junior nde mosungi ya ba congolais et suki wana te pona ba fête ya mariage ba concert ba fête ya anniversaire ba réunion to ba conférence ya ndenge na ndenge Flat Hotel Petit Junior abongiseli bino salle moko ya kitoko pe ya mobange na ba norme nyonso na ba prix moko imbattable pe terrasse ya kitoko ya malonga ezali wana na pointe likambo eteli ba coupure ya courant bosana lala pongi ya ba
bébé mobange na groupe électrogène Pempa 9 ezwami wana elongwe ba panneau solaire yango ezali pona kotia ba client nyonso à l'aise tolobi bien ba client nyonso bazala à l'aise olingi ba renseignement mususu benga na numéro oyo ezwami na écran na bino outi bisika nyonso esika se moko ya kosepela esika se moko ya plaisir esika se moko okozala à l'aise Flotte Hotel Petit Junior ya Boss Lumière ezali wana pona kosepelisa bino bongo likambo etali sécurité kobanga te nyonso ezali bien assuré Flotte Hotel Petit Junior esengo eye na ville ya Kinshasa boko sepela neti nanu bosepela te bongo loba o toyokaki te yango wana. tozana bakommunike na écologique awa bolanda lecture nango. Famille Bofale, général, retraité, Bofale, Wifonge, Piroger, Elongona Edo, Kelende, Bazana Mawakwe, Bisana Bandeko, Baninga, Peba Eba Bango, Mingi Penza, fidèle, Peba dirigeant ya église, Cité de Dieu, Sion, ya ville, ya Kinshasa, Pe Sion international na Congo Brazzaville, Liwa ya Ndeko, Mwana, Pe Molonga Nabango, Bishop Fanny Bofale, Wabofale. Oyo akufaki mercredi 25 septembre 2024 na sima ya Bokono. Programme ya matanga ezali boye. Vendredi 4 octobre 2024 veillée mortuaire ekosalema na salle babengi La Perle oyo ezwami na avenue Doumi numéro 1 na procure Sainte-Anne oyo ezwami pene ya consulat ya États-Unis d'Amérique en diagonale na Seni à partir ya 19h. Mokolo ya samedi 5 octobre 2024 ndenzoto ya mowei ekobima na morgue ya cinquantenaire bongo na sima ya ba hommage ya ndenge na ndenge bokundami ekosalema na ngonga ya 13h na cimetière ya Gombe na sima bain de consolation ekopesama na salle La Perle tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka Bishop Bofale wa Bofale Fanny. Ba famille Ilunga, famille Nyengele, Mamu Kapinga, Mado Bakaj, Bazana Mawakwe Bisana Bandeko, Baninga Pe Baibe na bango nyonso, Liwa ya papa Pe mama na bango, Ilunga, René Pe mama na bango, Marie Milolo, Bango Mibale Bakufaki, mercredi 25 Pe jeudi 26 septembre, Nasima ya Bokono ya Tango Molai. Programme ya matanga ezali boye. Vendredi 4 octobre 2024, veillée mortuaire ekosalema na salle Oasis numéro 177 na quartier de Bonhomme. Référence église Shekina. Mokolo ya samedi 5 octobre, nde bakor ekobima na morgue ya hôpital ya cinquantenaire à partir ya 8h30. Pe enterrement ekosalema na cimetière ya Nseli Bambou. Bongo na sima bain de consolation et kopesama toujours na salle Oasis et pas wapi veillée mortuaire ezalaki organisé. Tika été communiqué oyo et comme la batonyon so bayebaka couple René Ilunga. Soko fongoli nani oyo akokanga soko kangi na nzela ya bakommunike na écologique oyo nde epesinga nzela na boucle journal ya peuple mpona peuple soki bosepelaki nango bopesa merci na Nathalie Kayala Kapenda oyo azalaki na édition mpe azalaki assisté epai ya Mijo Mabasi na nsima caméra tozalaki bongo na Igor Ntingi montage esimamaki na Fabrice Lundomi journal ya peuple mpona peuple ezalaka supervisé epai ya Héritier Mapine Mbandeko botikala malamu au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akabela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique
tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe natina wanande Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na mino yangoyo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation.